ba musicien jibe bozola la ba pongi. Mais non a foutu zo mona te na moment confinement na moment o bato yango bazala ba diverser na bino ba koma ba chef d'orchestre. Yo lelo nde moment ongo lobi moment ngo yango. Déception yo basala ebino na tournée ya Turquie. Et baloli bino pena mutu bo mona pena venir na bino eza okufa papa chéri a su contrat sombi ba billet comme jour bokende ba fandisa bino ti 23h nde ba expliquer bino que voyage eza lisusuté. Est-ce que yango nde pengwisi bino te bo mona ke bo créer ba chemin na bino parce que BCBG ezara système a mukomboso. BCBG a big deal. Big deal. Grosse affaire. Donc Marambo Tobangela on sait exacte que yati et goya mais Salvatore de la patrie on là-bas a bigete to bosser to na studio boulot to sala wana et a gaillard golega voyage ko tangona là-bas mais bino bwana ba charge bwana bana bwana ba momi bwana maka bwana ba makango ebele tout ça ba makango wana pe mo ba dérangement sombelanga chombo kabelo ebe poto ndima pena yo lingaka ba master na yo bien yembela biso vocal moko ya ombasala na kati ya quartier latin y avait na biso Koffi Olomide le grand mopao affaire nini na salite kokoloma masandoso etindikiti Ladi Calvanda etindikiti Carlos Tomatala etindikiti kitunga moto aliboma mama ndanza mama bende mema kasa me kitunga ya bolingo mema kaka moto moko Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un partenaire idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité binomoko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po binomoko boyebi que awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un partenaire idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezaka kase moko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 Oza Mobimba. Chez Djonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Voilà, merci beaucoup bana Congo bande ko bolanda biso partout à travers le monde.
balobi ken piana awa tozana kati ya moto likolo ya moto tosololaka vraiment masolo to esengi vraiment tosola lelo tozoyambela bino R9 balobi Fuji ya wenge BCBG boyebi ke yazala vraiment pièce rare na ba média mais ça fait un bon moment Nono Fuji azoleka na ba TV tout moni vraiment Nono Fuji na ba site nyonso to azoleka toyebi te to utolanda pe acoustique ya Nono Fuji toyebi te BCBG échanger ou bien ezalaka wenge o toyebi toyebi ke kuna ezalaka vraiment avant ça le loko il faut autorisation to lukato solo la vraiment masolo ngo na profondeur toyeba et loko nini esali Nono Fuji abanda ko sala ba acoustique ko umela ya balle de match et lembisi mouvement toyebi te to meka ko solo la mo masolo ngo ko sala biso toujours bien. Nono Fuji R9 bonjour. Bonjour Ken Piana. Boni. Ouais, ça va mon frère. Santé pepele. Kitoko. Santé pepele quoi. Donc tu es quand même to meka kosolo là parce que to moni déjà acoustique na yo déjà ebimi ba betango presque na ba chaîne nyo surtout na ba moment confinement quand même félicitations d'abord na musalo sali. Merci beaucoup. Est-ce que acoustique en a vraiment toko taka tout droit bino na ba question na biso nanu est-ce que acoustique wana osali eza osali yango na sentiment na yo moko ou bien ezalaki ke non accord ya BCBG ke non Nono Fuji na ba moment confinement c'est la biso nanu mo acoustique pour na sepelisa ba fanatique ya wenge BCBG. En fait, merci d'abord la question. Ezalaki vraiment acoustique t'es préparé na yena beta acoustique non. C'était à une émission qu'on m'avait invité. OK. Na chaîne mo quelconque na kene émission et puis na écoute on a ba instrumentiste bazalaki guitariste moko bassiste na soliste na drummer voilà ba beta ba singata biso ndenge émission na biso so ça l'émission nzembo ngo mba trois accompagner na tuni boye banzembo wenge oto yebi yango pe mais banzembo msusu ongana ki pona présenter pona promotion eza banzembo na yembi na studio OK na balle de match babite dire ezate surtout mais qui ont une fois et puis deuxième fois to na biso écoulé direct. OK. Ndo moni to sala ki yango na beti yango na boule ya émission et puis ba comme polémique comme le cas partout parce que ba s'appelle nango voilà quoi. OK. Ba to accompagner ki wana ezaka ba to BCBG. Te ba to BCBG te. Na kute bango wana na plateau. Des émissions mon amona pe ba musicien belé ba beta on amona pe frère nanga Tontolai. OK. Na mona e boalote en sala yango et puis na mona pe jeune mo comme kokima baba tu bel beta on voilà. OK. Na wenge BCBG koksi déjà combien des années? Ça fait 17 ans et demi non OK 18 ans. OK 18 ans. Makambo yo sali ba acoustique. Oza mutaliboso sali na BCBG ou bien oza quand une personne a sali yango na kati ya BCBG. Nada mutaliboso na sali yango. Ezalaki vraiment acoustique te nazo épinglé place wana ezalaki émission voilà nde na yemba ebongo elekaki na BCBG na mutaliboso mais bandeko o msu bakolanda pe ezama bete déranger te. OK ezala nango mabete est-ce que na cadre ya acoustique wana beti bato mwa bo préparaki na bango lokote yo ye mbala moko ba accompagner yo ba beti est-ce que vous trouver biso toza bana mike vous trouver public ezolanda yo ya bazoba na habité Nono Fuji? Franchement parlant bato ba yebi émission na so ba vérifier ba omona ezalaka bon na beti yango na kutaki bango place wana sur place nde to saki juste mission donc eza bon bato wana déjà ba travailler ba son BCBG avant. Ouais bato bazana ba travail banzembo ya BCBG te banzembo nyonso ya Congo artiste to yona ba ko accompagner eza ndenge ba sela émission na bango. OK banzembo nyonso ya Congo na bestra balle de match ebimina onte bango ba yebaki ba so wana ndeni ya betelo po yo oyemba bien. On tu expliquer tout à l'heure, Nabi, que tu y as qui te répéter une fois après, enregistrer une fois, enregistrer. C'était passé comme ça. Merci. Liboso lobi okutanaki na lisolango brusquement oye émission omoni émission to sala na lingio sala l'aise bato balanda biso bazo baté na lobaki on a débit lobi a changer maloba et comme to yaki to répéter plus de 3 fois yango nazotuna eza équipe na yo créé en coulisses
en dehors ya BCBG ou bien mais quand on expliquer biso na nous clair likambo na lobby boy na clair. OK. Na créa équipe T. Na yé émission. OK. Na kuti batu bavandi ona ba répétera déjà ba bloko ya ba mission tout. OK. Nde ba accompagner ngana si ba on nzembo na yemba eza sika boyi bi yango te babi to mekango une fois après tokei. C'était comme ça. Et bangisa ki oteke ko créer le ba problème. Te papa chéri ayebi ke tout ça la promotion ba nzembo na to yembi na album. Na ndimite ko ça la problème. Même pas. Bon, balobi album ezalaka secret basalelaka yango bato surprise kotala yo déjà ozobeta déjà biloko papa chéri azobomba po asala bato surprise yo déjà ozobeta yango bato bayoka est-ce que biloko wana nayebi te depo bete acoustique papa chéri est-ce que si bosololi nazali ne dimanche nanga bafoto récent oyo tozali na ye donc tozala na ye récemment na matanga ya Maman Mboko, Maman Julie Mboko. Voilà. Auto-tika biso pe à son âme et puis la famille Mboko nyonso ba mes sincères condoléances na présenté. Voilà. La famille Mboko donc voilà, tous aïe naïvier. Bon la vie l'angelo été. OK, lo exact mais quand elle a déjà Fuji tous ont remarqué déjà yo sauté un pas. Bakiteti yo tomonaka ba héritier na maison mère yango yo bandi ke ba sutuka héritier ke kuna répéter na batu ba ke héritier déjà batu baso betele biloko tuboyi na bisote makambo lo beza nango ya solo mais est-ce que zana bambiaka mususu te okuta na BCBG kala pe balongwa ba meka ko bengote ba meko peso moi conseil ke leki na biso aliro na ba ligne okomi okende o écrire peut-être ba problème na mouvement place oza yo ebi wana eza ki promotion ya banzembo to yembi ya ona kende nango bongo mutabenga te aloba nanga ya conseiller nga po babi ke na OK nango déjà bien. OK. Eza bien pour la promotion ya disque na ya banzembo ona yembi na kati album. Ba boulot eze belé to sali wana fa osa promotion nango. OK. Na sens wana Fuji sali combien des années qui m'a média? Dans les gars la chaîne tellement est belé tenga lobby osali combien des années pour bato internet ipena babenga yo mais boyaka na yo ko répondre na ba invitation yango na tuni osali combien des années oyo tomonaka Fuji sala ka ba émission te et je vraiment temps et ça ba une année et demie que dans les gars télé vraiment te les gars télé vraiment te donc ozela ka obeta acoustique moko po bandoleka. Pas du tout. Dans les qui banda qui ont déjà eu pour un confinement, que la moussa sous public parce que ni tété les confinements, papa Chéral ngaza déjà en Europe pour na kobimisa disque. OK. Et là salement bakangi ba frontière et tout, et on moni à voyager quitté. OK. Na banda is comment ba live na ndo sala na ba na confinement ba landa ilanda ba internet balinga makambango ba monaki na bandaki nango pona ola musaka public que tozali on est ensemble et tout to encourager bato ba confiner et tout. OK. Ndé na bando sala yango après ne mission na pe ba monaki ba sepela ki na ba live mo pourquoi pas okoya boye oyo yembela biso na ye wana na écoute ba instrumentiste c'était ça. OK, merci beaucoup. Nasi bato ba Olanda biso Karine Manar na Londres moi c'est kitoko pembe nzamba pesa nyoso bambongo tout ça vrai chéri loketu donc sentiment ya jeté. En tout cas non Fuji na lingika na tuna question moko. Tocho mona ba leader ya ba orchestre nyoso ya Congo. Basali biso mo ba acoustique ya na mama ba confinement oyo chaque leader asali acoustique na kwa na yi. Donc na oyo sali laxika ke papa chéri azalaki incapable ya kobeta acoustique yango yo osungie. Papa chéri abanda ba acoustique avant to ndolo ba mambo acoustique. OK. Marambo na loba vina nga joka ka bengela yebia na ba image. To beta ba acoustique belé avec Salvatore de la Patrie ya leader moko ya pembe to tikala na RDC. To beta ne ba acoustique belé na épinglé na ozongisa suge c'était pas préparé. Okay. Comme acoustique c'était juste une émission na les cas qui pona yemba après ba ju ba insérer quelques images nde ba boaki yango donc voilà quand on met la balle de match il faut dire à l'aise, très à l'aise. Tout le monde est créé par départ rebelle.
Netinen. tomoni bashe ngenge bakei bajidol et bajidel bajidel bakei et bajidol bake moi ba départ eza moi ebele wana est-ce que yo za à l'aise Très à l'aise moi te suis à l'aise te na ya une émission te donc si na ya na à l'aise très bien donc poser ça fait au moins presque 18 ans je suis dans le groupe donc très à l'aise. Est-ce que vous vivre ndengo zala vivre le bosso parce que artiste et musicien na kati orchestre a dépendre kaka l'album est réseau bima ndé artiste et pas zo émerger azo vivre bien bino sur album ça fait plus ou moins ce qui 14 ans ce qui 15 ans ngoto kende depuis le premier temps balle de match bimaraté papa bemba koti CPI abimi balle de match zo bimaraté na habité Fuji est-ce que aux à l'aise parce que batou c'est comme si balongola confiance ya kopesa ba musicien BCBG mbonga mabanga po babi album e bimara na ngote naza très à l'aise frère yo momonika nde tozali ya bozalisi na biso comprendre que tout le monde a posé à l'aise donc je peux pas m'inventer oh boy non mais naza très à l'aise et je vis mieux donc voilà quoi c'est ça l'essentiel. Voilà alors faut dire bino bokota BCBG na nini na koti BCBG na 2000 début 2003 bokota kanzela moko na bajino ba nono ba Abraham bajino ba Gesson Sakoko ba Eric Mente na kuta bango ba Zulema voilà ouais. OK alors yo kota na canalisation nani mutamema ngai na wenge BCBG ezali Olivier Confiance OK il azali président ya ba fanatique tout ya BCBG ya Matete nde a mema ngai aye nanga pas mettre baja ba matinga na podium na sala test nanga na galerie d'Ixelles à l'époque avec Salvatore de la Patria tout ngo yemba nzemo na FC mon ami Kobos voilà to koyo kango pe mokumbe talanga na miso ya kofole yo mobali kitoko molai mbinga lolendo pembe na nzoto Constant Beauté papa voilà alors tout le monde a série moko vraiment papa chéri a pesa bino chance bobima mais tolanda ki sinjora na ba propos na ki sinjora na ba émission na ya lobaka soki bino lelo boza na BCBG boza ba fui o ya fula bino parce que yenda zala même bino ba émission azo présenter bino na public ke o non Fuji o yo Abraham o Dino o yo Boy o na habité est-ce que ki sinjora zala na raison ou bien asala kaneka ba théâtre na ba propos na bon ko sala théâtre na mona na sali théâtre te et puis cause en a raison ou tort à cause à peine a raison tout comme pas cause en a tort mais bon effectivement tout ça n'est pas une mission tant que yaka ba sikana to le kana pe mission parce que zaki na kati ya ba membre ya BCBG voilà tout ça na a soutenir oui pour ne pas être ingrat à sala musa na ndenge ya ndo sala eleke nango bien dans un mois katikati a raison côté bon c'est à toi de peser pour balancer oui bah soit dans la raison ou tort mais tout ça quand une émission c'était très bien passé aussi à l'époque tout ça quand bien na PC Mbote Venzora voilà alors ba opportunité nini nono Fuji ozona kati ya wenge BCBG tout le monde a ba tourner pe à makasi au BCBG la question combien de continents de Pokota 3 continents Kota ngela biso Afrique totamboli trop Europe et puis na Amérique OK otala baninga mususu pe bobanda na bango ba carrière ngo nzela moko na baleki mususu pe bayaki sima lelo bakomi ba leader ya ba orchestre est-ce que influence rappel Fujier mo boya lobinga pe na mekande baninga ba meka franchement parlant on a vraiment na lula galibanda te OK na mutu na envie na te sona bande ko envier mais ba ta on a na BCBG na za te donc pour être franc moni Zoua
nakanda na kolula ngai ezaka na mbetu te shenga kwa ya pe na kiti te. Voilà. Première chanson bapesa on a kati ya wenge BCBG et anzembo moko ebeta en tout cas côté wana toboya yango tata sike batiango na babar siko ebetaka. Rappelez biso nanu esala biso bien. Nzete nini basokolela yo Jojo, mama bota yo abota tambwe Lili Mushi, toujours à l'air pour l'ensemble. Nabilanga yo salaka tongo sae Jado mandefu Pema Jojo tanga wisa zaka zaka basaleli yo yango yo Bache mondongo na mugomboro Kitamata landetaro lango. Voilà, alors bana Congo bo kibino moko déjà Fouji aza parmi ba grand chanteur oh bayara pena na idéologie il y a des fatés mais adversaire non c'est comme si à sala OK c'est moké sango ezo marché penate est-ce que ça c'est ba voir na bino na minicho ezo kende na limwate ba voir na bino adversaire nous ala beaucoup plus de qu'on a biso nani wa maison mère et Boloten. Adversaire c'est un ami. C'est vraiment mon ami. Yona e mutabimal bosona ba wenge zalaka Bolote après papa chéri yozwa même voix côté na BCBG. Ngam na bandare wenge ngana ke wenge après na tike pas do à Congo. OK. D'ailleurs pas uta pas do à Congo. Ouais, on vient na biso, vient pena encadrer biso. Na PCM bo televé dikoel. Bozaka na ba omba te omba ngam na memaye boy. Omba zaki tono travailler na palais. Voilà. Yo pozala moi na lemba sérieux. Te matete oni britannique. Ngapena onisien, oni britannique, lemba nando ke kutana ba masanga ba junior Mobutu. Voilà. Ba Freddy Bilumbu, Sebade. Tono Zaberic Masumu, ba Henri Mouladika de tous les temps. Voilà. Lemba nando ke ndé chez bango ba José Ngwakoto, José Ngungu donc voilà. Na ba Ibrator piana na to bozala kesemo. Te Ibrator bango tozana bazai batu bando ya shinga na palais to travailler. Ouais, à l'époque quoi. Voilà. Alors, non a faut dire est-ce que ndenge makambo kende est-ce que ozali susu na temps ebele na kati ya BCBG parce que lelo ba fanatique nyonso ya BCBG c'est comme si ba komi obangela yo ba mono moi mystique hein. Nande ni mystique de non kotala déjà makambo osala obimisi acoustique moko malgré zo wangana malgré zo biso bana mike mais après acoustique yango to moni nono fujo zo lekaleka na ba émission yo mto leka vraiment na ba émission rare est-ce que zo misela la promotion ti ba fanatique wana yo loba ana o tonga siko ba umba chenga pression pression faut les kaka TV ozolala faut les kaka na simonte na oleka soki disque linge bima. OK. Effectivement disque linge bima on mona bando leka na moment ba fanatique na ba senga ba musicien BCBG bo leka TV yo leka te mais moment ngo yango non eza moment ngo te zaki moment oyo ke non ba héritier bazana ba maison mère bino bona ba BCBG ba héritier ba leka bazana senga bino bo leka ka TV ba musicien JB bozolala ba pongi. Mais non a foutu zo mona te na moment confinement na moment o bato yango bazala ba adversaire na bino ba koma ba chef d'orchestre yo lelo nde moment ongo lobi moment ngo yango ba on ba pression ba vrai hein ba tchenga na pression te faut les gars ya mo vandi ba Roger ML atindi ba texto azui ba capture ya ba tutu bazo le baloba yango na père yango na baloba leka Anthony Kamola na DC. Voilà. Na Washington DC Anthony Kamola ba pression tout carandé il faut leka Felio Gobani ba Gino Muwala ba Chocho Choble ba Jean Smith Yange pression ebele bon ba vrai ya BCBG. Voilà. Leka mon niveau là mandio leka. Alors faut dire bato belé pe ba lobby c'est comme si déception yo basala ebino na tournée ya Turquie et baloli bino pena mutu bo mona pena venir na bino eza okufa papa chéri a su contrat sombi ba billet comme jour bokende ba fandisa bino ti 23h nde ba expliquer bino que voyage eza lisusu te. Est-ce que yango nde pengwisi bino te bo mona ke bo créer ba chemin na bino parce que BCBG ezaka système a mukombo so zela ti mukila ngo pe bimate. Accepte de recevoir le fait de mon cœur.
c'est que je possède de plus précieux que c'est que moi je cherche. Pour Nazana ba million te Macho eza koyoka Yesu bolingo na yo motuya ekomisanga imo santu lokola yo bolingo na yo motuya epesanga oyo mokili ekokaki te kopesa na se na moi na yembi seo nzamba bolingo bolingo na yo motuya misala na sala te nazwa lifuta bolingo na yo motuya lisumu na sala kala olimbisa pe yo bosana esondima kolata nzoto ya mosumuki pomema mikumba oyo elembisa ngai ozwa bisika na ngai na gologota po yo nde nyoka motako mosa tombolaki na esobe fongola nga miso lelo pesa ta mwatina na vie Ken Piala tika au seksangai vraiment Turquie eza pays mo kitoko na pesi batu ba kuna mbote bogali bongongo poubelle à Turquie surtout bango ba ebe ko conseiller mutu kolongwa poubelle à Bilamba Yannick Longomba ba ebangai na bosanité Joël Kouflé na bosanité Patou Lukuba. Ah ouais, bango tout bambote na bango. Apesi sou mbote na Chiko Lufetu. Donc moni Turquie et au bougenga mutute. OK. Nga bena na longwa bena parler na tongo na la muki na ke aéroport. Na Salvatore de la Patria tozui avion tokiti na New York City. Voilà. À 6h du matin na JFK, George Federal Kennedy. Na kita na JFK na tongo Turquie bank sangate to lungwana to beti na États-Unis to beti na New Jersey to beti na Connecticut to beta na Boston na beta na emba na Charlotte na emba na DC na Washington na emba na Atlanta ba image ezali na lungwe wana nyoso wana oloba makambo akala le passé kalande salasika kalande salasika to longona kena na beta na Montréal na beta na Toronto na kena na Vancouver na kena tina ba Edmonton c'est le passé wenge BCBG tikangai na pongi na lali na mbetu na Winnipeg bazongi Montréal bato abulai na tchepwa mais ngamo na tongo na lamuka boye na sutuka pona legana na pongi na somba bienga mona landa orchestre ti Montréal ya avion wana za masolo bando betela biso pour vous dire que Turquie go bank sangate go changa pe ambrema te pona Turquie changa kizunguzungu non mais ba contrat les États-Unis ngo place otanga na ba Canada wana réseau ya lisusu te même Turquie wana pe go za la sauvetage tant yo bezo ya tout le monde on a BCBG a big deal grosse affaire donc marambo to bangela on sait ezate ke yo yati ego ya mais Salvatore de la Patria chano là-bas ayebi gete to bosser to na studio boulot to sala wana ya gayar go le voyage ko tsango na là-bas mais bino bwana ba charge bwana bana bwana ba momi bwana maka bwana ba makango ebele tout ça ba makango wana pe mo ba dérangement sombelanga chombo kabelo ebebi salelanga boye ozomona teke air mouvement zo fonctionner te ba makango wana bo vivre na bango bien deni bon moni batu batala biso to na bana bakoli déjà ba makango banini wana parlons nos avis artistes et musiciens. Ça dépend des artistes, ça dépend aussi de l'éducation des artistes. Donc moi je suis pas comme ça. Vous savez là non qui gigolo te de pour banda musique. Non en vrai tonton. Je travaille dans Wenge BCBG. Dans la gigolo ndeni et puis na bandi au foot là. Nanu na Wenge. Donc nazala gigolo te na ebinde ba kenda vanda pas mutu to comme vanda no bandola là wana. Ba sofara donc voilà quoi. C'est pas ma vie quoi. OK. Merci. Alors, bana Congo Bolanda biso ebele to so là
sans polémique tozosola sans polémique nona fudi toza na année 2020 est-ce que 2021 on continue na même parole ozolobela biso na 2020 na fingi mutu te nalobi mabe ya mutu te ozokumisaka bato na okumisaka kaka bamabe ozobomba nanu mabe nga naloba mabe ya mutu te so na mabe na yo Ken j'ai ton numéro je vais t'appeler so na conseil ya opesa yo leçon ya opesa oni oza nango te mais conseil na opesa en tant que frère na bengi yo Ken boye na boye bien nasala o texto c'est tout na olobango na télévision te esalaka mpe plaisir komona masa nomba boutane basouffrance tout ça ndenge obeti lisolo awa azoévolue mpe bien na kati ya quartier la te esalaka mpe mwa plaisir ouais omba baza ba jeune frère nanga ntango yo tangaka omba te nayebi boza ebele ngai atangi omba nani omba esalanga plaisir de Fabregas non tokende nao na omba tokota ba Fabregas nsima ko omba esalanga plaisir donc toza famille libota oza avocat ne moko abeta na quartier latin oyo peut-être oyoka mpe esalaka plaisir omeka oyembela biso yango na yembela biso ka vocal moko kofi apesa chance po tondima mpena yo olingaka bamaster na yo bien yembela biso vocal moko ya omba sala na kati ya quartier latin yave na biso Koffi Olomide le grand mopao. Franchement parlant bablo oneza mo belé misusu te ata moko moto olingaka mingi oyeba ba evre na na komi obanga ala bilo mo bongo. Non, faut jamais on a été ignorer on va zaga chanteur déjà quand on banzembo nozo ozo balola zolo tozo ka message tozo on a été ignorer camarade na yo aza leki na linga trop na ndenga mabete mais ni les ont empêché yo yembelo kwa omba te naza banzembo belé na mutu ozo banga suspension naza premier musicien o asali 17 ans demi, 18 ans, on a joué suspension, ni lettre à blâme. C'est pas parce que je suis danger ou naza grand chanteur ou naza ni non. C'est parce que je suis discipliné. Si ko lobby pe bo ibrator pour lobby baza ebele. Est-ce que vous avez logo mo ibrator pe oyoka oyo ko yembela biso ata mwa muke. Ah bablo ezebele. Net muke kaka ya ibrator. C'est la route moi bête c'est fleur. Na chant. En tout cas, c'est comme si on a un esprit à rebouder ba master. C'est comme si on a un esprit ya rebouder ba master, c'est comme si pour na yo ba master ba sala elo côté. Nga landa omba zo emba nzembo na yo, mais yo po embe loko omba kilo Ibrator azo emba biloko no mais yo po emba biloko ba master kilo ozo betela biso chiffre problème ezate. Toboya ngote siffler on a yem tayemba na siffler. Obi na yemba elo na sepela na on a betelu yango. En tout cas merci beaucoup. Lelo ezaka na ba fanatique oyo lobi ba sengi yo le ka ba émission. Ba fanatique wana pe bazolela tongo midi pokwa ke Ken. Bosala ba émission bosenga papa chéri apesa nono Fujata album na kati ya BCBG. Ndenge papa we mapesa ready ya miss. Neve na so we ranson apesa adresse ya tipo. Siko pona demande ya ba fanatique wana. Yo ko senga ni na papa chéri. La minute où on sing un album, tu sais, parce que j'ai chanté 4 chansons dans l'album. 4 chansons, c'est presque un album. Au salé 18 ans. On a 4 chansons dans l'album. Nga lobi au salé na kati ya wengelo lobi ok 18 ans. Ouais. Non, ok 18 ans, ouais. 4 chansons na yembi na balle de match. Et ça déjà, c'est presque un album. Est-ce que vous avez mérité que vous ayez un cadeau album dans BCBG? Na lobby 4 chansons déjà, ils ont album. On a yembi déjà. Donc on a s'est contacté dans Nango. Basé à bas de match bima, batika ba polémique, ba kotsanga na makambo na tena. Zembo no tena balle de match de 4e chanson. Non, nabi na yembi 4 chansons dans l'album au balle de match. 4 chansons 1 2 3 4. Tous les 4 chansons ya yo moko. Nga mote.
on interprété na banzembo ya bato na 4 chansons nga mona sa ba lead vocal ba vocal ka mikuse nzembo mobimba na on a bi lead donc na lead nzembo mobimba lead vocal nga mona sali nzembo ya mobimba tina suka oka ya mo pe kanda ofanda na parler que album ebi mate wana sala ko mo kanda te kanda te na siliga te bato ba ebinga otuzana bango nzinga na nga ba entourage ba connaissance ba tout ba ebi na mutu mo na fasha pa te donc on a fâché ba comprendre que lo ezali mais ndenge umela bena silika te est-ce que bo trouva ngo normal que album bo prometa public chaque année bima nango te e bimaka te est-ce que bo trouva ngo normal makambo zolo ba o ezaka ko sepelisa bato mais na se amute mozana ba secret bien zolo ba makambo pena que même na miso nzambe même ba tshelo bible awa oyebisa biso ke yozano à l'aise ata album e beta 20 ans ozano à l'aise. J'ai pas dit que l'album est à 20 ans, nous allons les zones et à malobana. Pour l'instant, n'engé album est bimi pété nous allons à l'aise. Mais n'ebi que bientôt ça va sortir. Batou baobina à fond quoi. Donc on a bossé dire et puis j'ai frappé pour ne plus frapper. Voilà. Alors merci beaucoup Fouti. On a peine à profiter Garat. On a peine à jouer à brisket. Ninge bazwa ki ope na mission acoustique wana sela nga mwa bestre kaka ya biloko tozela osela nga pe mwa bestre kaka ya ndambu malgré nga na groupe ya ko accompagner te bon nga na groupe wana te okosela nga mwa bestre mike kaka esala nga pe plaisir ka ndenge osala pe bande kwa studio na plaisir ndenge yo moko lo bakeno bango moko bazaki na ba instrument bon to ebite vérité nyoso yo ndo yebi yango na kati ya mutema okosela selo mote ya muke ata kutu voisin ya cimetière azalaka te fanatika liwaye to mosali ya cercueil akolinga ebembe ya jamais na famille na ye bebe zonga yo bikisanga na menace ya AVC bokono ya tension bokono ya souci. Voilà, merci. Nana Fouti za ba tu va soutenir yo. Si. On va continuer à soutenir yo tilelo malgré œuvre na marché to bato na bazali. Basé belé. Ce qui na keneti na France to kotangela nga ba kombo nini o ya mutu ke na so ba reconnaître automatiquement. Basé belé Gino Muwala Skinin, garçon propre, garçon Panama. Vincent Mangala. De basé belé quoi. OK. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un manager ou un coach en coulisses? Oui, Nazana Batou, un coach en coulisses. Basé belé à la émission à place où l'obé mabé fallait bon que ça voilà. Basé belé Netijino Muwala, Olivier Confiance, Wangler Miller, Félio Gobani, Chochoble, donc basé belé. Jino Muwala. Il est pas parmi les managers ou les coachs en coulisses. Ouais, Muwala, oui. Alors, Fouti, est-ce que le manager a peur mon peu parce qu'il a attendu mon mail na kacha wenge? Vous avez un conseil, peut-être que l'on est volontaire, mais est-ce que parmi les bateaux, Tangi, on est un bateau, Fuji, que non, Fuji, c'est le moment où ça a peut-être une carrière solo dans le monde. Non, ça déjà BCBG dans sa carrière, donc voilà. Pour Tango Bandoba, autant la Fuji carrière, il y a déjà dans ça là déjà. Batumina va soutenir toujours net ba ridika ombo. Il y a bien un sponsor officiel de tous les temps. Voilà. Expedi Papa Gucci. Voilà idéologie donc. Côté la paix à majorité batu bandana bango pena BCBG otoebela bino ba minti mingi net ba longwa na bango. Netinan. Tozuka aminu Abramit. Aminio Abraham oui à Zalassou na BCBGT à sa carrière nae. OK. Non panzi. Afongola bino ka banzela kaka. Nzela ni tafongola. Non na lobi a sa la carrière nae zaka mutu abimi a pesa bino ka courage bino pe ba botikali ke un jour pe boko zenetinga pe sala na ya ka makam. Ouais, bonne chance nae place azali na PC Mbote. Voilà. Babuka ke liboko babeta ke fort hein.
okenda otala nalandaki on pe na net kaka namonaki masa na opela namoni photo namoni na balingi babandon et tout et puis na bengi ba numéro eleka te bayebaka meilleur ami na moment ya pasi oyoka dage wana te si nayebi et puis na bengi ba numéro eleka te nde na bengai femme na ye na jui madame na ye après ye mta passé ngai na tuni problème na yebsinga ba agressaki ye pa ba kolona moni ga fléau na biso ezo renier colonaire ba colonaire ba menasaki ba botole ba téléphone et tout na ba mbongo azali nango voilà en tout cas courage bonne guérison frère par na yo siko na ba problème elaki muninga osa par na yo za nini na oloba na télé ta est-ce que ça la moi contribution na kutana na ye mais so kemba makasi là je pense pas je pense pas qu'il y a Okemba na yebi ke place azaza ne pepele Okemba te. Est-ce que ozo promettre biso so ozo pétan ko kendo tala ata na parler mikolo pe tellement batu ba bima na bango pété abima pété afanda fanda na parler kakati depuis muninga zui problème wana ata moi tout okete bino mo boyembati na bengi yo na chombo soit tete ozo se rappeler la vocal la jino wana tika ouais la ebi vocal wana la kendo tala déjà ye mo so yambie na micro na omona o témoigner na kendo tala e ke yo kendo tala si opegisa ega photo na video e bo biso tona temba nani tona temba mutute tona guerre mutute koketa la Abraham so bela aza frère na ngai déranger peut-être OK et déranger te mais na ndenge to ebela bino il ngake sala bien au poster biso ata photo moko bokenda ata la frère na yo il ngake sala biso pe bien est-ce que balnga pe ba autoriser que ba mona photo moko boyo kenda na ndako ya mignon Abraham il ngake créer le problème te papa moko te a olingake mwana emo na pasi baketa la ya silika ntako silika zate voilà papa moko te papa moko te ouais alors c'est pelate ke baketa la mwana e ana pasi baketa la ya mona o mabe na ndimite OK papa moko pete akondima ke mwana na ye ake kotala bato baza na problème soit ya matanga ki papa na pe asiliki papa bongo pe azalaka te neti papa ni oyebi Gidolt si na yebi Gidolt olongwana oyebi yango na yebi te hein mais balobi akenda ya matanga ya papa Amidat on a vraiment les informations au pesa non ngape na yoki information yango kaka na nini abi yonde mto informer nga na plateau sikoyo oyebaki yango ke mama na biso Amida uta okufela papa na yoka kiango mais okendaki te nazana Lubumbashi tozana Lubumbashi to voyager Lubumbashi OK ndenga na yebi ke Gidol ayabando yel souté parce que ayakenda Lubumbashi te information nga na yebi yango wana bochaki na liste te ngati mna cha liste OK ouais na yoka ki ayaki te yango wana abaki ando ya ne souté c'est tout c'était juste ça mais ya makambo lo ba oyo ya matanga yo mto informer nga OK merci beaucoup na habité poto chité na biso nzembo no te na kati ya balle de match to koyeba kombo na etindikiti kombo ngo oponi kombo bongo pourquoi omoni bolingo mte tindikiti po evanda siko na mitema kwa OK kombo ngo zo sonene ti encore ken piana na oui ngazo ebisa yo etindikiti Zambe o titra bozu wapi ken piana omoni ndengolo iwe nani patuna ngango nani aridi kaombo abila ngai etindikiti na biwe ta on a expliqué à comprendre qui hein donc komba nzembo zana tikita mata non trezege mu wala pas tous les makambo na kokoloma na pie ba ombo te place bazali na milimbala etindi kiti eza etindi kiti comprends ce qu'on a lobi en anemo etindi kiti
bilenge silite keno mukena double ngai encore kinchudi nanga yo moto matisanga diemba yo kati susu singae yo moto lakisanga makambo na ebaka na ngai te awa nazwi je keno akomi obenda na ye tala nazwi liboma sika batama boma oya kala bolakisanga fulu nini nakoki kolokota mwa musuni bafulu nyonso nga nakotise mikuwa afere nini nga salite kokoloma masandoso etindikiti Ladi Calvanda etindikiti Carlos Tomatala etindikiti kitunga moto aliboma mama ndanza mama bende mama kasa me kitunga ya bolingo mema kaka moto moko Nzembo ils ont mérité faire comme Pesia. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à te soutenir tous l'album Sogebimi vraiment. Et tindikiti wana vraiment et tindikiti kitingi. En tout cas, il y en a ba vrai titre à pena banzembo. Alors, to komi vraiment na suka vient na Placide Ebio, restaurant business class. Tokenda na sopoto bato belé mais belé bozui ta ko ke olia taba moto te. Je viens na Placide Ebio. O santé bena tabe bi misa moto net te viens na Placide Ebio. Oumela mon vieux. En tout cas merci à Fanfa Bokelo, Angèle Moussoaili Makizembe. Grande sœur Veluzo Mbata, sœur Pauline Lumumba, Adèle Djoko Bagou Danger. Merci na bandeko nyonso surtout vraiment bolandi biso futi na ebite moi ba remerciement. Ouais, on remercier Maman Wiva. Donc, ouais, t'es à Paris, restaurant Maman Wiva. On a payé Maman Wiva Mbote, puis na Mississippi, Maman na Wendy. Donc, voilà, basé Belé, on a payé Mbote na Master Jérémy Kazadi, le mignon garçon de Parigo. Voilà. Trezege Mouala Wala, Aridi Kaombo, yo idéologie. Ouais, sponsor officiel Aridi Kaombo, na fondation FAC et Aridi Kaombo, na Pessimbote na le King Christian de Chris, hein? Yo idéologie, on est ensemble. Na Pessimbote na Aristote Majali ou Ama Jackson, on est ensemble frérot. Donc na Bossanité Pati Sambaleta. Ah ouais. Voilà, merci. Merci à l'un des BCBG, merci les heures bébés de la presse. Malika Mania, Dongolinga, pour la taille comme on a été. Nalorachou. En tout cas, merci beaucoup. Bolandi Binomoko Fuji. Soki azomikosa ye moko ponga émission na juillet na poser ba question na ngai parce que nazomona attention ya Fuji 2021 en tout cas vérité bo bonga ma po bozo na bino adversaire soki pesa bongo te tokotala la 2021 ndenge kindeti na suka en tout cas na pesi merci na ba fanatique tu ya wenge BCBG Bozolanda Biso, en tout cas Fuji, grand chanteur, Fuji toujours fidèle. En tout cas, il faut remercier Rabato, Baoumeli, Pepe Mena Bavi. Tout remercier Rabango et Salabiso bien. Fidèle, mais n'est BCBG Loba, Massoua et Sokende, les trains à marche. Wa moni libongo kita akiti nae. Donc nga lobelga par rapport à acoustique na moni ndeko na biso Fuji azu courage. Bon na habité soki peut-être nga na boule mabe wana ezo engagé nga moko en tout cas na pesi merci na sœur Pauline Lumumba. Caps Kapangala ya mama Lisette Lokange yo yebi. En tout cas merci à Patou Kapangala, Zeti Kiri, Vero Kiri, Dani Pova, Jenny Kumbela. Donc, merci. L'archevêque de Kinshasa salue la générosité de l'honorable Alita Chamala. C'est la représentante du cardinal Fridolin Ambongo qui l'a dit à la réception de 3 conteneurs constitués des biens de première nécessité. Marcelin Chiswaka, commentaire.
Karine Mampouya, déléguée de Monseigneur Fridolin Ambongo, a réceptionné 3 conteneurs de biens de première nécessité, dont de l'honorable Alita Chamala. Il s'agit de 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de semoule, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau 75 centilitres, 1500 masques médicalisés, en plus d'une enveloppe. Une générosité de l'honorable Anita Chamala qui n'a pas laissé indifférente la religieuse Karine Mampouya. Nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Anita Chamala qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la diaconie, donc de la charité de notre Père Archevêque, pour que, à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement. Et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous les bienfaiteurs et particulièrement en cet avant-midi pour l'honorable Anita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. Anita Chamala, représentée par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal, affirme solliciter la prière de l'archevêque de Kinshasa. Les messages de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier parce qu'il fait partie des personnalités, des compatriotes qui ne sont plus à présenter. Cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Il a voulu également que le cardinal puisse le bénir. Par ces gestes, Anita Chamala répond ainsi à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État.